Ah, Nino est là, mais Nazuka quelques photos. Nino est allé, Nazuka quelques photos. Mais chiffre à Mouké. Chiffre à Mouké, il y a super. Na comprendre les euros là. Azui, to banet 48. Ah oui, Azui, le mois est grave, papa. Azui est grave. Mais bon, parce que tu as finesse de France pendant le numéro. Finesse, bandima est bisoté. Bandima est derrière, ma bende la tiangobu. Biso bandima bisoté. Abenga biso bazoba. Oh, ba vrai bakiol. Moi, biso to beb sala bango cop, mais l'obino pompona roté. Biso to beb sala bango cop. Là, il y a ba yina biso ba combattant. Oui. Pour te y dénoncer ba buzoba na bango, a raison. Si frère, peut au fond tala ngo bien. Non, ben deuxième jour ça dit Biaka. Ndenge stade a publié bongo c'est que bien compter na biso ce qu'on a mis tout na biso et là ça azwaki ni stade mobimbate azwaki 60 azwaki 60 azwaki 60 baboyaki biso 60 ka na ye baboyaki yango tolobaki yango ba fini stade oza 80,000 te mais bandima biso te bino batama bomba bino bagola batama bomba boyokaka te jalousie ye mpesi rapport tant si ko mutu dépasser 15 millions ya mboka ya nini teloko asali yo ba déplacer soki 13 millions mbongo ebele mpona bisoba oyo mbongo oyo bakongolais baoluka ata kuna basurvivre na mbongo wana mboka nzala mpo bopesa ata bosunga ata bato bana este oyelango basuka oyo na baministre oyo bayaki na badepute na basoki batiktoker oyo nyonso bayaki mpona kosala eza mawa bongo ebele yango nalobaka afutaka bapage ebele naloba lokuta nenga namonaka afutaka bapreuve oyo yango oyo afutaka la première concert, par contre, donc, You Arena, You Arena, il y a 2 fois, ce qui est You Arena, na matabi ya You Arena. Maman, conseil d'abord on a kin. Piaka, au fele même Piaka et ça là. Piaka. Même quand il y a fait les écoute na kinité ya biso tozane ka na photo. Kokende écoute na kinité. Piaka. Genève Arena. Genève kuna. Na Genève. Si koyo na tomoni musicien moko ta se libaya na Genève. Maman na ina moi na Suisse. Dikamora papa Hervé asala na Suisse. Biso wa Suisse tokenda bato bakayou. Tokenda concert wana papa Hervé donc amona debate papa Hervé kabasa na Suisse parce que ta solo la bakolo kilo wana ba concert. Mais namona ko banga mais bravo na papa Hervé. Ngamela na ketala ba nini ba billet. Allez, papa on va continuer à date parce que gouvernement dans au salle militaire dans Moutoussou gouvernement dans foot à la salle wala nyonsa banda kala et banda depuis la You Arena gouvernement oui si la nina il s'habille dans le logo choqué bidon oui il s'habille dans moi si on a la carte ya nini azali na bato ngambu kuna bato ngambu kuna bazala ke école ikobi égal ikobi même eloko oyo président biso atiaki ye bapesaki kaka ordre utaki na mboka ngambu wana bazalaka na ye ya rencontre batia yango makambo ezoleka kuna boyebi yango te
ezali bamitindo ezali basekte na bango oyo bakota na kati me fe bakota na sekte wana te na concert ya Suisse ya Suisse papa bakokoka koya Suisse te bagola mpena bravo bauti nese bino mama Suisse mboka ya cher me bagola bauti epai bafuti bahotel ya cher mpo baya concert papa arrive aza mwana nzambe aza mwana bilaka c'est ça étoile na ye ata nazobetela bango bongo te awa nga na ozela yo napesi kaka 15 Mathias badata na yo Mathias Matawa Zakari Bababaswe olobaki bosalaki 60 000 yango nde moto eza sujet na biso du jour awa Zakari Bababaswe olobaki abetaki 60 000 mosusu wana alobi nini ke nani journaliste oyo ya banani kombone nani ngai nabosani bango na Kinshasa banani bajournaliste ya Kinshasa na oyo bafutelaki bango batike bayaki wana nabosani koma papa wana journaliste ya Kinshasa nabengi yo mpe na panel yakawa yaka to débattre yo olobaki ke asalaki 200 000 olobi asali plus de 80 000 olobaki yango un journaliste makiona un journaliste bakomi kobala ye bino lokola bakombo bino bajournaliste bozali naloba na makambo nécessaire boza 4 personne na kati ya pouvoir bajournaliste wana Kinshasa babala ye bino balobi na bino n'importe quoi boye koloba na mpona bokitisa fere lelo bapesi bino salafere mingi très important gouvernement ezoyoka ngai pamba pardon bajournaliste oyo ya gouvernement bowute Kinshasa boyaki bozimaka balukuta bolobi yango monde entier eyoki ok journaliste aza mutu oyo azali 4e pouvoir na kati ya mboka akoki koloba makaba lokuta te yango nga nabengi bajournaliste bawute Kinshasa wana oyo série moko mpe fere asalaki émission na bango bomata na panel oyo oyebisa biso ndenge nini yo okotaki na kati ya nani wana olobi nini te Dikobi asalaki 2 fois donc asalaki plus de 80 000 tozobenga yo na panel na biso oya tozobenga bango baya biso tozobundaka na biloko na bango moko tozobunda biloko na bango moko mama kitoko likambo olobi mpena très important papa arrivé bamama totaka papa arrivé na balosambo eza très important na ndako ya bato likola papa herve na baprière aza na bitumba partout na ya molimo ya boye bamisicien mpo otali na prière me bakolonga te etoile na ye eza telema makasi aza mwana bilaka tanki nano asisi mitoile na ye te bakolonga ye te ya bagoya edebi nango mama bafo tozaka fort tokweyaka na loyenge te voilà kisala bino ngai ye natapote na se yo mokitya zoba journaliste mokombo na ye Christian Lusakweno na bato na ye oyo bayaki awa na kati ya poto na elengi ya Stade de France gouvernement boyoki yango ya bien bomoni chiffre oyo Stade de France apesi bino bata ministre oyo nyonso boyaki na kati ya Stade de France boyoki yango ya bien namona te buna boy abeta Stade de France atondisa président ya nigérien adécoré buna boy oyo soni ya Congo soni ale todécoré ata basoda ya biso bazobunda bitumba na front biso tozodécoré miziki soni na Congo Congo soni bato bazokufa bato bazolela bato bazonyokwama nzala mboka nzala mboka ya succès mboka soni na bajournaliste ya pata punya yo nabengi yo lisusu Ken Piana
Kempiana matawa. Kempiana. Mais écoute, salité pas la bonne baby ça va donc ça va bon nani era matawa outi wala bakebile bosalaki 80 000 faye asalaki era paraissait na Suisse asalaka wapi bo matawa bandoki bozana ne bokele kosala misala olingi bamusicien bapesaka bino mbongo est-ce que so omona wapi fan musicien apesaka yo mbongo yo fan oyaki na ndenge aki fanatique sikoyo bino babandi kolinga nini ke bamusicien bapesaka bino bambongo ou bien bamusicien basavouraka bino boza maladi papa wemba taka bando osala ki papa wemba eza bamama mosu bando soutenir papa wemba oyebi yango te bamere malu wana bazwaki mbongo na bango kor amba pese bapale ndeni bino sikoyo bolingi lelo okoya olobeli musicien po musicien apesa yo mbongo bandoki tala jibe ozobeta miziki na yo soko ozwi bajournaliste ya Saint Denis yebaka ke miziki na ye kosala mpiaka kozwa bango te Glodie ya suka bozwa ye te MS bozwa ye te oyo bajournaliste nyonso ya Saint Denis jibe mpiana soki ofuti bango mbongo Roger Ngandu ofuti bajournaliste na mbongo bakobebisela yo concert na yo luka bato na oyo ya BCBG bango nde basala publicité na yo tokei kobwaka mbongo no nelenge ya Congo esili miziki na yo kobeta fiasco parce que bamusicien bajournaliste wana bafingaka baninga na yo bamusicien sikoyo baninga na yo bamusicien wana bafingaka baninga na yo bamusicien bazala bafan ebele fan akolinga akende kokota concert te bisika monguna mutu oyo afingaka musicien na nga asali publicité papa chéri nabendi yo kaka matoyi soko ozwi bamusicien loba nde zwa Jazz Kavulu soko ozwi Jazz Kavulu c'est bien mais soko ozwi oyo nyonso batikali na Saint Denis wana kozwa bango te okobebisa miziki na yo parce que yomoni deja babebisa deja makambo nyonso ya kijournalisme awa na kati ya poto napesi bino wana kaka ezalaki nini na ngai suka nalingi bino mingi merci beaucoup 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 na ba gauloise bomoni ne mama pesi donc bilimo bomoni ke shi oyo ba pesi oyo ezara oyo bango ba sombaki donc ça nini exact donc faut boye ba yango donc Dikobi aye na mensonge na musique ya Congo Dikobi aye na lokuta la musique ya Congo donc Dikobi nde muto aye ko boma musique ya Congo oh lelo ti lelo ba barate sur lelo musique ya Congo ba misel lelo ba comment ba complexé ya ko voir même que se produit na Europe ils a pour ba Dikobi donc Dikobi nga za bongo aza mutumo il faut ko ligoter ko kangaye ko beta film ya bakanja pour azo mériter film parce que ba Dikobi o ne bazana bango mutu ba ko boma musique ya Congo bango mutu ba ko côté ici à se complexer ba misel congolais et belé ba misel na Congo to zaka na Dikobi te na ferete ozomona na Dikobi na Congo to ba misel belé pour la nini ba misel bazo ko lemba na ko se fait produire en Europe ozomona ko se produire en Europe ezaka te il faut qu'on ko ba grande salle parce que les ébélés mais ba yeko koti sa complexe ma musicien il faudra obeta basala minene pour que osala le grand non musique ça ba saleté musique ya ba saleté ozomona na karato mona ka ba luambo ba beta ba grande saleté mais tant le ba chef d'œuvre parce que luambo za na ba chef d'œuvre ti le betaka bongo ya Dikobi album kuta uti ko bimisa na ngazo kango ha Dikobi wana album kuta uti ko bimisa na ngazo kango mutazo kango zate mutango zo kango zate osomona yango te saka ba Gaulois rendez-vous 2027 ba biso to za grande salle ya Rosanate oyo artiste moyen biloko la fête de Gaulle c'est des nuances oyo apesi biso ekozala awa na Paris donc ndeza bongo bientôt code 16 ezoya donc code 16 nem sabino bobongisaka bambongo na bino balobi mibali ya maboko makasi banzembo eza na code 16 na sabino bangola gauloise ya kosaka na kutu te donc oyo bezalaki loko motonga tolobela eza makambo kaka ya Stade de France parce que bino bomoni ba chiffre yango eza biso te mutu totie yango eza salle
eza site ya Stade de France mutu esali yango eza biso te boya koloba te bagola basali batie bachiffre te golo moko ta komi chiffre oyo ezali site ya soki oza na Google na yo obeti na site ya Stade de France okomona bamusicien nyonso oyo babeti na Stade de France okomona nombre de babillets bateki na nombre de personnes oyo bazali oyo bakota na kati ya salle donc eza biso te boya kofinga biso bagolwa te boya koloba te ko bagolwa te babizengi non biso tondimi na biso mais boyeba yango ke Dikobi aye na mensonge na musique na biso ya Congo aye kokosa biso aye kokosa complexe voire même na ba disque aye kokotisa tozazo loba yango temps en temps Dikobi aye kokotisa complexe voire même na ba disque azoka ya manzanza wana akotisi batu complexe batu tout tout ça eza biloko ya mafioso eza biloko ya mafioso bagolwa eza biloko ya mafioso nebisa bino soki le to comprendre ti to comprendre ngo un jour gote c'est ça loba yango ke mwana mobali Dikobi atongi carrière na mensonge et puis mensonge zo continuer kaka sikoyo tellement ba fanatique na ba wangila oyo bakizengi wana soka lobika zo kosa bango babeti maboko soka le bazo kosa babeti maboko wangila bazara na bakizengi ba wangila bafana na ye bazara na bakizengi soka lobi babeti maboko alobi babeti maboko OK ba yebike biso taitake bambiaka o to yebike makamba ndenge zara to yebike tata oyo asoko kosa tata yango zo mona ba musique na ekene ba musique na carrière na eza mukuse ozo mona e fanjoni na za bo carrière na eza mukuse yango to mona même ba musique azo beta to zo mona wapi yango to zo mona yango alba mauti ko bisani bo mo wapi yango ezo beta te ozo mona parce que azo tonga carrière na mensonge alors musique ya Congo esenga ndenge na te musique ya Congo tona esenga bat lokola ba faire rigoler les padres bangonde oyo lelo gouvernement congolais il faut ba soutenir mais quand le même gouvernement congolais on a bangonde mutu ba chele ba pour la musique na été ozomona donc soki mwana mobali o efanjo ote soki gouvernement congolais te Menem Sabino donc au biso tozara na biso blé o que gouvernement congolais bana dia ko soutenir banda kala ku to barate tozara ma subu donc to bakute suki nani ngo ba concert zo beta bo belé mbongo zo wapi producteur pe yetinsani to barate OK producteur za la gouvernement congolais donc alors le quoi si to yeba déjà ba je o Dikobi déjà boye ba fogolo o wana bakena ko matana ba va bakena ko matana ba nu analyse ku banani boye la biso makambo o ya libanda te ko golwa o fo boye na boye ba fogolo wana de ato yedi bino boye la biso te o ndeke bongo o faire non faire gola asa mamaye faire gola azo beta miziki oyo senge tozo yokai to moni ba concert zo beta wa to moni concert ya mwanda le biso to moni concert o ya Santa Kitirel donc en tout cas tozo sepele la musique o le pas zo beta bon comment se complexer ba tout te na ba kamna bino ya ba salle na ba kamna mo boyebi alors botika bilobela et puis oh bakena ba fogola oh bakena ko mata ba live ba Naomi ala c'est ba tetre Naomi aza tetre ya makasi donc ba Naomi et si ba zo ba mbongo ye ba Dikobi ba pesa bango pona koya ko tala bagola makambo ze ebele eza ebele Sabino soki bondimite mitali bino makambo ze ebele bagola ozomona faut pas kolanda ba Naomi wana ba Naomi ba ina ba mensonge ba donc e ba Naomi bazaka ndenge mo na ba accident ba Naomi na bazaka ndenge mo na ba Charlie Prince ozomona donc ba Naomi na azana fanatique asomba ta disque te ayaka ta concert te mais azoko imposer faire go la femme ka grande salle Naomi vandaka teka ba kisi dans la pharmacie tika na bilobela luka o soin mobile dans ndaku na yo tika na bilobela ozana droit te ya ko imposer faire yo nani o imposer faire sala ba live na o matisa ba wangila matisa baba bakizengi o Suisse o ba era wana matisa bango bo sala ba konegi o bo salaka alors
tika kombo ya bagolois tika kombo ya fere parce que ozana eloko moko te oyo koloba pona bagolois bakoyoka yo donc kotanga et puis na bapanel na yo kotika kotaka affiche ya fere oza golois te oza ba traître oboye ko déstabiliser nini oyo na kati ya bagolois donc oza golois te koyela bato na makambo wana te un vrai gaulois bokenda na balive na bango te même ya banuit tozoloba yango de temps en temps bino bato bolata baétiquette bagaulois komataka kuna bato bakanzaloka bagaulois todétecte bino un jour un vrai gaulois après komata na live ya bavar te ya banuit jamais okomata kuna te botala nuit analyse masala gauloise na biso donc baza bato moko bafonctionnaka ndenge wana kopubliaka bana bato bango baza na bekiri na bango wana baza na bagroupe te bana na bagroupe bafonctionnaka bongo baza bato mabe alors bato bongo eloko nya malonga oyo bakoyebisa bato eloko nya malonga yo Mathias muto okendaka kozwaka okendaka koyebaka exactement bachiffre banombre banini yele biso kasi chiffre yele biso exact chiffre nombre oyo ya Stade de France oyo yango te mpona nini toselaka oyo yango ti lelo tomoni site ya Stade de France abimiseli biso yo Mathias toselaka yo mais soki ya papa efene mbangu okoyeba azi configure ça combien bino nde bato ya liboso boyelaka biso babiloko ya ndenge wana ozomona donc alors mais oyo kote efanje kuna bokendaka te nde moko na bamarque zone bino tu boza pareil ya fe egoro bobimisela yango matableau bobandi neza bango azi configuration 3000 donc musala na bino yango wana oyo bafutelaka bino bambongo alors bavrai gaulois bato wana oyo nazoloba baza bato moko bokendaka na balive na bango kuna kosala nini et puis bokendaka kosala badeba na bango mpona nini parce que bango baliaka mbongo ya dikobi siko un vrai gaulois bokenda kosala badeba na balive mpona nini oyo bango mona bagaulois bamati na balive na se na bamatias wana bakizenga baera bokosala badeba nini oyo bango bokosala parce que bango bakolobaka toujours mabe affaire parce que bango baza utiliser bango baza empire du mal bafonctionnaka ndenge wana empire du mal baza mpona bozoka kukombo bozoka na te empire du mal bango baza pona ko détruire bango baza te pona ko bongisa bango nde baza pona ko détruire alors un vrai gaulois ko matakuna te donc bino moko bozomona tozela ba date na biso ezoko ya gaulois soko zo la posa concert bomba mbongo na yo ngana lobaki yango na panel ngana na kosala na koki jamais kosala o publicité ya bata wenge jamais pona bata wenge baza ba hypocrite bata wenge baza ce sont des hypocrites bata wenge ne baza wana donc toyebi ke ne ba soutenaka dikobi ba negizaka feri ba soutena dikobi ba kenana ba anniversaire ba komba ko bengana bango ba kantia ke fera ba mambati donc lelo fere a telemi na kimobali ba golo ba ye allez siko boye bisangai na kende conseil ya wenge ngai conseil ya wenge moko te na kendaka ba gola o bokenda na conseil avec Tarzan bon mona na sida retour nango Tarzan awanga na biso Tarzan lo baike neza bongo ye ba fanatique na ye baza su ba bébé su ba beso biso ba ayibi ba golo te bino bo moni kaka le même batu wana o ba golo bokenda ba conseil na bango kaka le même batu wana ba wanga na biso kaka le même batu ba wanga na biso mona fe golo la kei bokenda ko luka nini kunde neti conseil avec Tarzan nzemboni oyo kende ko yoka na conseil avec Tarzan ye mo ko yemba mabe ye mo ko ba mise ba kimie koyemba nanu mabe concert mabe piaka sikoyo eloko nyoke sa kuna alors botika okenda na ba concert na bango bata wenge bache ba concert na bango moko basala ba panel na bango balobela makambo na bango ya ba wenge golo ko yiko sala panel na oto zo check oche affiche ya fere obandi ko lobela makambo ya ba wenge non tolingi biloko wana ti un vrai gaulois lobela makambo ya fere gola tikala kaka faire gola c'est tout okoki jamais ko tia fiche à faire on a bela wenge concert titali bisote bango na leka na ba panel na ba fiche na bango si ba zape na ba ndam oya bango ba sala ba promotion bazo bela artiste na bango bela faire mais yo golo ko kite ko a meta kala non
Golo bela makambo ya faire kota na ninyo na Google sala streamer artiste na yo yangonde c'est bon ou soit au côté na YouTube on s'abonner non na s'abonner te keni na faire gola o kene ko s'abonner yango tozo luka ozomona tozo luka ba ila rabi ba ko sabate artiste moko te azana disque o certifié artiste moko congolais pour l'instant nan azala ngote pour l'instant artiste congolais moko te nan azio disque linza moko certifié na Europe ou soit des États-Unis azana nte ozomona yango tozomona batu mususu na pressé wana ke ko luka ba association pour que ba somba ba asombi ba disque ya manzanda parce que pour ni que ba mais comment ba golo tozo comprendre biloko wana te pourquoi yo golo ke ko matana na var bo ke ko débattre makambo yango wana o to ebi ke parti wana eza parti ya mensonge. Et ça partie à mensonge bagolois. Il faut te comprendre to bima na distraction wana. To bima bagolois na ba distraction wana. Bino moni si tu as ça de France et mise biso ça dit 104 000. Oh bango moko ba wangila sui ba mataki ba deba ba kizenga ba wangila oh musala ba yango wana. Ba kizenga ba wangila oyo bango bandima na bango kaka. Bango ba boya kate. Bango bandima na bango kaka. Oh dikobia salibwe akondima oh dikobia salibwe bango bandimaka ame ba someli bango manzanza bakondima bagola aza mutu baza batu ya makiona prevane tango azwaka tango bapesaka plaque na yuare na babanga nini abeti après 40 000 babaki teke abeti plus de 40 000 to abeti 40 000 balobaki abeti après 40 000 bapesaki psiki plaque ya association bapesaki ye to kanisa keke ba plaka ngo ba do pesa ngo ba tutu to moni mettre game sa beti 4 fois 5 jours 5 fois mobimba to moni est-ce que ba pesa ata et demi à plat to moni ngo te akei le susu da ING presque to ko kangama di ko baza moyida am to lokuta ake na ING kuna ake ko beta kuna au plaque abeta sur 11 000 sur 9 000 to plaque ba pesa plaque mais fait gola que to beta plus de 15 000 to moni plaque en haute to benga na salle babi ke bango ba pesa na bango plaque te ozomona donc yango to moni ba makambo nyoso biso to au devant un vrai gaulois bima la distraction il faut yeba yango mwana mobali azo tonga carrière na mensonge azo tonga donc ye polémique na bango yango kotsa ba wangila ba kizengi na ba wangila ba ela bato fait gola za artiste local o fait gola za artiste local. Hein? Un artiste local, ça festival na Congo. Hein? Tout le monde est en ben ici, Baptiste, invité, baya. Hein? Gouvernement et surtout qui a dit, moi, mon ballot, si quand tout tient bacal. Oh, dit que bien gouvernement, moi, prends la rabon, moi, t'as la fibre tiki, à Bétiga, c'est vraiment la terre. En tout cas, il faut vraiment des quoi. Exacté. À Bengi gouvernement, solo, il y a baniakero, na matola milaye, oh, on est à Mouyaya, pour ne boycotter nino festival à la bisouana. Hein? Pour ne pas boycotter festival à la bisouana. Si bah qui boycotter festival à wana. Hein? Ezaki idanan. Ya fait été à l'époque bah ko sala faux festival à la bango wana. Hein? Nyon surtout na ba fiche, nyon surtout exactement na oya biso. Hein ba golois. Siko batande mona siko. Hein? Donc il y a un conseil à Dikobi, il faut que bango mutu à production à gouvernement. Donc gouvernement mutu ne ba produisa kaye na ba concert. Donc to yebi yango déjà. Alors bagoloa to tika ba bloko wana ko poussa papa et revenir na makambo soute. Parce qu'il y a un soutien gouvernement. Il y a pesi a pesa bo moine mobima, a pesa sima, a pesi nyo surtout. Parce que pour le kumu, il y a un kumu, lendo. Hein? Lendo, yanga pesa nyoso, a pesa bo moine mobimba, a boya voir même na bana na ye oya, ya dimisa na mkongo na ye. Pour le kumu. Hein? Donc, a boya voir même na bana na ye moko, pour le kumu dikobio, ya falio.
Donc so ozwi ba fanatique na baki zenga ba wangila oyo musala ka kofinga musala kofinga ba yebika yango olie bakendaka na ba site bakendaka ba Google bakendaka kotala rien mais ba komatra ba news kuna ba live kuna ya passe partout kofinga kana kofinga bano ba golo kofinga kana kofinga siko en tout cas ba golo parce que ba bloko et puis ça akanda ba bloko surtout déborder en tout cas pour ba mensonge du combi aïe dans la musique en tout cas ça ne va pas ba golo to mega ko changer to biba ba polim ba ko mataka ba live ya ba tu ba tout terrain on to matate to ebi ke ba fogola bazali ba vrai golo ba fogola ba wangile bele ba lati ba casquette ba fo ba nino ba teba logo ba vrai golo en tout cas to senga vraiment ba ndeko na biso ba golo to biba na ba distraction un vrai golo bima na distraction ko mataka na ba live na bango te parce que oze loko moko te oyo ko zo na ba live na bango kuna ba futu na ezate kuna ba live wana ba live wana parce que bana wana ba ki ba wangila oyo ba zaka na bango ba zoba ki buzoba na bango ba ya ko benga biso ba zoba bango mutu ba za ba zoba po ba vérifier ba information te ata ba yili bango plaque a faux ba sepeli ba matiko ba diko défendre ba argument pe ba zaka na ngoti au moins on va loba subo ok d'accord et agir on ndenge nini au moins ba komi ko sa makambo pour que baza la kana raison pour que baza la kana raison ni solote pour que baza la kana raison yo to senga ba gauloise concert ya accord arena et bimi concert accord arena et bimi donc on a s'abonner te kene ko s'abonner na chaîne ya papa Hervé ya faire gola s'abonner au monde en conseil à accord arena et bimi conseil accord arena et bimi kene ko s'abonner au la concert ils a 2 heures du temps demi au la ba nzembo betami kuna tala biso ba conseil na biso bima e bongo ya bango bimi la wapi bima na ndoto na wapi o documentaire nini yo yango documentaire yango ya Diego Kaoto ya nini oyo documentaire yango si la raté aye ba la ka ba tu documentaire yango ya mkoloni o bango cha o lelo bat bazela o lelo akom abeti soit disant abeti sur stade na salle France sawa documentaire nango en tout cas baza ba mensonge baza ba impressionniste bayebi kokota batu complexe moko boye ok biso bamitu batete elenda boye tobangaka biloko te ye loko epesa ye bavertige eza double Adidas Arena oyo tobeta bagoloa tobeta double Adidas Arena oyo tozulako contrat Adidas esalama nao te tosomba baadidas na ndenge moke te to somba ba Adidas na ndenge mukete déjà jamais vu na me salema te na France au contre ba gaza ba Adidas donc Adidas arrête ba Adidas ba monika moyen te le pas dans sur le contrat si le to comme na nini na ba nini na biso moko na faire restaurant na biso to comme la faire restaurant na biso na asa il combien ça la faire restaurant na nini na nini na pas de kinaku kunati na rasomba ga. Est-ce que yoso mona wangela alati la melamba di kobi bazaka nango te mais biso o mona to ba mayo na biso ya kitoko ya bagoloa donc il faut qu'on a fier tant aux agoloa donc on lati lamba na lati t-shirt na yo on lati mayo na yo on lati sharp il faut être fier parce que bango ba saila bango e suka na nzela en tout cas bagoloa le dimanche bango meze bila au sala na tiki bino quoi. Bonjour Ndegolangai, bonjour Sandra Christina, bonjour. Donc voilà quoi. En tout cas, tous la ka maele ba Gaulois, tous la ka maele. Na ba panela ba Gaulois, to boy promotion ba wenge. Oh ba wenge ba cho ba concert, to bi ke ba wenge toi ba on cho ba concert la poto parce que date a poto ezala mboka mutunyo surtout. Mutunyo surtout a robeta na ye ndenga lingi. Donc to boy ba golo ba panel bolo bilaka ma o wenge ngalo ke soko ke ne concert na yo a wenge
komatela yango na panel te oya kolobela ba conseil na oyo okende tuna komata te suka nango na sa mutema na yo zela date kola conseil na yo okei komatela biso te na panel na ba Gaulois oyo eza 100% Gaulois oya kobetela biso ba conseil oyo na okende conseil ya wenge déjà ba vieux wana déjà ba sala le pas de ngala za na ba confiance te lelo tango tokobomona na kuna lobi nango tango abima na tele o bwana bazali ba fanatique na ngai na monaki fanatique ya mutu moko te après kaka bino ba Gaulois wana bobima bonti kofinga tolingi biloko ndenge wana te donc soki osala ba panel osala promotion ya ba wenge sala panel na ba wenge kuna bengisa bato ba wenge ba mataka kuna bokende ba conseil na bango donc conseil ya ba wenge ko yaka na ba panel na ba Gaulois te po na panel tu ya ba Gaulois soko yena ba conseil na yo ba lokita yo tu to zawana yebaka yango do okita okokita donc to okita yo okita donc voilà donc Gauloise tala conseil à papa européen à Ferregola conseil à quoi arrêter les bimaki kota on a streamé kende ko streamer ma plateforme zawana kende ko streamer artiste na yo streamer tala ba concert s'abonner kende na TikTok kende na nino yo na ba plateforme tout oyebi ke les pas de artistes na azali kende ko streamer kende ko liker kende ko s'abonner et resala bien pour un artiste na biso donc binomo bo comprendre que artiste na biso aza grand artiste oyo aza ba compara kaina mutute yango zo mona dikobi asala tout ba menace pour que lelo akotsa ba tuna ba na ba zoba ba wangila ke balobaka ke fe ngula za local ozomona parce que bana na tema bazala ba kizengi nyoso tu balobaka tout mokonza ba ko loba dikobi bango ba komona ngo malamu. Donc c'est ça quoi. En tout cas tata oyo na sima Sandra bashi eza batie ye parce que batie ye pona nini oyo ba chiffre wana batie wana bate 104 000 wana oyo abe oyo akotisa kina oyo atekaki ba billet oyo kutu ya batu bakota kina stade te wana ndezaka ya ba billet parce que lelo na site ya Stade de France nde mutu nde a proclamé yango atsoke na site ya Stade de France okomona ngo okomona bato babeti Stade de France nombre ya bato bakotisi bato bateki yango ba tchetche bango ya beti 2 jours abeti 2 jours mais yango moni batie wana Sandra naza nani te na modoto na modérateur te donc moi na Mathieu Zate on a habité sous Goloke wapi donc si ba modérateur tu vois le demain na modérateur ate moi na Matapé Batezate donc moi na pena Mathieu Zate quoi donc c'est ça quoi na il sera déplacé ton le moi na Mathieu Zate donc c'est ça désolé Sandra ozomona donc yango wana to tieye parce que ko tieye pona to se fait quoi na ba wangila oya ba kizengi o ba kansake dikobi azwaki bango abeta ki ya 60 000 places ok lukuta ok za moins ya 60 000 abeti moins ya 60 000 na Stade de France o ba ka ko tiela ba makelela wa o Stade de France tu sais ba ok Stade de France wana soki ba kondisi yango bango ba kansake su ba kondisi tant ba lobi ke modulable o bango ba kansake su ba kondisi stade wana ba kondisa na libanda pe kuma mukie il faut mona ba wangila o ba kizengi bana o bango ba kansake soki Stade de France ba kondisa pe libanda kondi te na kati tuki ba bendi yango bokoye ba pete bomona ka ke do bokoye ba kuteke ba kondisi yango bokoye ba te ozomona yango moni bano ba kizengi te mo bazo ba kizengi après ça omona ba fogola musu ba kizengi omona ba matiku na ba live na bango ba ko sala ba débat kuna ozomona ba ko sala ba débat ok ba live wana za ba live ya ko matarate et puis za ba live ya ko na ko sala ba débat kuna te donc voilà quoi en tout cas merci beaucoup na ba Gaulois bolandi biso donc voilà quoi au bolandingama ngayo na matala lobby pour ba kamba ba fogolwa na ba zoba oyo ba kotsa na makambo na biso koyaka ko lobela makamba wenge awa wenge te lobela mama ferré lobela mama le pas bien on a pour ça concert somba biezela tu a date sur somba billet so lingo lobela wenge pour ba viona ba za mabe sala live na ba wenge kende benga ba wenge
ba mataka ba kenda ko ba wenge kuna faire gola za na wenge te peut venir orchestre na eza jet set eza wenge te donc voilà c'est comme ça. Oh donc en tout cas Sandra ngabe la kiti la nga parce que moni na on ba pera nga moko donc kolo live azate ngabe la kiti la nga donc voilà quoi. En tout cas ba gola to mona ni mbala sima quoi.